Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi esengo le susu okuta na bino mokola lelo pona ko présenter bino magazine boniaka mingi KNB olobelaka ba réalité à vie na Kinshasa. Basi mususu na Kinshasa par manque de maîtrise bazala soki basi problème na foyer na bango komona bakimi mbangu pa patron ya mobali na bango pour que va pesa rapport. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abino ekiti na commune ya Gombe pona ko solola na bakinoa ba ebisa biso par rapport ya comportement ya basi ya mabala o bazala nango okomona soki azali na problème na foyer na ye na mobile na ye olie asuki sango entre bango bazwa solution mais yete akokene nango ti eska mobile na ye sala akokene kufunda mobile na ye pa ya chef na ye yango to ko solola na bakinoa ba pesa biso ba vie na bango par rapport ya basi ya lolenge wana libala eza problème moi na mobile eza secret moko boye nzambe asalaki sikoyo soki ekomike eza na problème na ndako ok na chef ya musala musala ekobeba sikoyo soki musala ebebi boko vivre ndenge nini ebongi soki problème ebi na ndako moi na mobile bavandi batie problème na mesa basololi ti bazwi solution. C'est un comportement à condamner mais y a des maris aussi oyo basalaki basi bakoma la baitawana. Peut-être ceux qui, moi, ça a remarqué que les bêtises se répétaient, ne tina mutu akangi a comme ça la réaction. Mais maman ben en wezandeni. Ceux qui ok ko funde pas ya chef naïe et que lelo chef a longolé na musala ba sanctionner durement. Au moins que ba répercussion na et ko zongela yo na ndako. Problème moi c'est à mobile, ba piasa ka ba biso chambre plus que to traiter comme moi c'est à mobile. Ça peut dépasser, peut-être bateau baza aux mariés ou peut soumettre le problème pas ba parrain à mariage et une fois que ok na niveau ya musala na niveau ya musala moni que eza normalité puisque musala eza lobi au moment so balongoli mobile na musala boko vivre ndenge ni ba on peut kufina ngonga wana te elle musu boko vivre na mobile à l'avenir bon si quoi au casser mobile à côté ya musala moni que eza normalité. Botswana kolanda réaction ya bakinoa ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro na biso ya KNB mais biso KNB to kosenga juste na basi ya lolenge wana en tout cas il faut kotika parce que ça malamu te ceux qui vous avez un problème na yo entre yo na mobile na yo na foyer na bino na kata ndaku en tout cas il faut pas ko luka ata bana baye bata na salon ko mangate il faut bosu qui sa problème na bino na chambre entre bino mi balé bozu compromis bozu solution wana faut pas ko kene ko memango tina musala esika mobile azo sala parce que le loso ki ofunda mobile na yo soki esali ki balongol mobile na musala mo ate pas ces arabes pour na yo na bana na yo en tout cas il faut ko éviter comportement wana et ça malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya tournée ya sensibilisation ya ba ressortissants ya Mainombe basakata ya ville province ya Kinshasa bakutanaki dimanche le 26 na commune ya Kitambo pona kolobela ndenge bazu président ya sika. Parce que tout ça fait biso mo na mokilité eza na ba valeur culturelle mususu esengeli tout ça la symbiose dans le. Donc nous voulons le développement mais dans nos valeurs culturelles, dans nos traditions toutes les pratiques promeuvent-elles ce développement-là? Développement, c'est bien de les lui rappeler. Ouais. C'est très bien. Ouais. Justement, nous gardons de nos cultures éléments où ils ont promouvoir le développement. Parce qu'au finish, développement, c'est le bien-être général de tout le monde. La femme doit bien vivre et correctement. Les enfants, biso onoso. Donc, biso si quand on remet la capacité, quand on a biso, pratiquer sous par rapport à un contexte donné. Et ça on a Bible était, moi c'est ça la beauté par rapport à contexte époque wana.
biso tokoki koavala ngamba moko te to révisiter aussi c'est bon nous gardons nous révisitons nous devons révisiter si c'est bon nous gardons après na biso baza kozwa ba voix na ye azo ko sali ne avec ko tangisi bana kasi de ko bêche hein pourquoi ce na bana yo je suis mort aujourd'hui matali en eza na structure na bino BBK awa état nini territoire wana ezali état nini BBK oye oye ibunemo nindo chima ibunemo oye oye BBK oye oye ibunemo nindo chima lelo tozalaki na assemblée générale ya ASBEL BBK oyo ngi kolakisa bana basakata ya Congo oyo ezali pe inscrit na cadre ya tournée na biso tozosala à travers les 24 communes yango lelo moni biso lelo toza na Kitambo justement pour na assemblée générale non na cadre ya tournée élément important to message important eza vulgarisation ya objectif na vision ya ASBEL BBK vision oyo tokoki résumer en deux eza un révalorisation il y a nos valeurs culturelles et traditionnelles oyo eza kobunga langue na biso kisaka te ezolobama lisusu pratiquement te tolingi tozongisa yango et ensuite la recherche du développement de notre province Mai-Ndombe en général et de notre territoire de Koutou en particulier. Bien entendu, il y a aussi l'aspect solidarité, entraide aux Ezalara dans l'association Nyonso. Voilà, yango message aux Ezalaki, Lelo Penza à l'avant-plan na Assemblée Générale na biso ya Kitambo. BBK et Botami na Kitambo, BBK et Lobi, Bana Basakata ya Kinshasa. Naza maloba mingi ya koloba te basakata nyonso oyo bazali na Kitambo boyeba ke bokomi lisanga boluka bandeko na bino bakoyebisa bino ndenge tokokutana mpo to revaloriser ndinga na biso nde baloba na Kikongo ndinga na biso. Mama pasteur oyo asengeli aza l'exemplaire na ntina ya mosala oyo mobali azali kosala ya kokamwa ezaki na ville province ya Kinshasa bamama pasteur ebele par rapport à bizaleli na bango bazala lisusu modèle te. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine KNB tosali constat moko comportement auto dénonçaka et pas bandimi na kati ya ba église et comment nango pe et pas ya ba mama pasteur lelo tozomona na kati ya ba église ba mama pasteur la plupart ya ba mama pasteur nyonso te mais tobi bien la plupart ya ba mama pasteur ba koma na ba songi okomona peut-être mondimi azana problème aye koyebisa pasteur likambo mama pasteur ayoki yango lobi okoyoka likambo wana eyokami na église yango tolobi ba mama pasteur le lebele bakoma na songi ba misusu pe bakoma na zuwa okomona mama pasteur azo salela bandimi zuwa o bazali tout autour ya pasteur alors que pasteur azoka ba nyonso tout lokola kaka bana na ye mais maman pasteur tellement zoueleki okomona kolukati ko suspendre bandimi surtout mingi to mona ba membre protocole lokola bazara tout autour ya pasteur okomona maman pasteur aza ko suspendre bango na ba fonction ya bango soit disant que babimakana pasteur eza mabe mais nakozonga siko sima pona koyebisa nanu mama pasteur ya caractère wana boy d'abord mobali ne soki aza babengi pasteur elingi koloba nini pasteur azali mutu oyo bayaka koyebisa makambo ya mabe na ya malamu plus ya mabe. Par exemple couple moko ekozala bazokana na mobali na makambo mbetu te maintenant sikoyo soki baye pa pasteur bayebisi ye pasteur azana mwasi na ye soki mwasi ayoki akobimisa secret wana libanda te eza déjà comportement mabe. Alors moi pasteur zuwa oui zuwa eza bien mais okosalela nani est-ce que oyoki ke mobali no azandumba est-ce que babenga mutu pasteur aza yesu ndumba soki mama pasteur aza ki ndumba ayebi mobali ne azandumba mais néanmoins mama pasteur ata mobali na yo azandumba premièrement ko protéger mobali na yo cela veut dire okobimisa caractère mandaté
mais osala te mais osala mpe zwa eza mabe parce que oyo ozosalela ezwa wana soki pasteur abengi pembeni na ye eza mpona kosala mosala ya nzambe bama pasteur mosusu mpe bakóma na moyimi oyo tolobaka kozanga kokaba et pourtant mama pasteur ozali pembeni ya pasteur ntango boza na ministère na bino esengeli mama pasteur ozala motu oyo ozokaba po ete bana nyonso tu na église baaprochaka yo mpe balingaka yo yango lelo biso toye ko décourager comportement au bama pasteur bazala nango parce que eza bama pasteur nyonso kaka te basala makama bongo eza pe na bama pasteur oyo ya malamu oyo base comportaka bien vis-à-vis na bandi. libala ezalaka likambo ya temps ya kokamwa eza ke na ville province ya Kinshasa bamabote ebele bakoma koforce bana na bango babala ata kutu bazwi nano proposition ya sauver. C'est l'équipe partout, le magazine KNB Tokiti sur terrain, tout son abakino sur pratique comme na ba famille et belé, ceux qui bazala moi na bongo moko ya mwasi asi ya kolimo mukie et qui azalaki otamo na baninga na baninga wana ba bali ba koma pe ko chamwa na bongo pression pour abala yango Tokiti sur terrain to zo avis abakino par rapport à sujet o. Toujours mona ba divorce mingi zo salama prématuré. Akana ki ko bala te mais abali kaka na pression. Ale siko tambo ko koma na kata ndaku makanisi na bango zo simba te zo bala na te ale à tout moment zo mona ba problème bino pe ba parents oyo bali siki bana ozoka ba doléance belé tala boye e ko pesa bino pe sengote kambo ya libala mutu na mutu pe azana temps na ye ya chance na ye mutu na mutu pe akobala mukolo o nzamba abongisa ki pona ye inutile akotia pression pona mutu ko non pona nini yo bali nanu te non même système ezali kala ya ko salela mutu choix non c'est pas bon. Toyebi baka ebele ya ndenge wana bosaleli mutu choix mais dans l'avenir conséquence mutu akomi ko regretter. Il est dit que moi si nyonso il faut abala. Et puis quelque part, ezana mususu aza destiné pour na bala te. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas destinées pour na bala te. Tobino bolingi bo forcer abala. C'est pas bon. Mais ce qui est vrai que botiki la mutu asala choix na ye moko. Bolandi ndenge bakino bapesi bavi na bango na micro ya KNB biso tolobaka ke baforcera mwana libala te soki mwana azwi mobali aya kopresente bino mposo babandi kotia pression akoya komemela bino mutu moko boye oyo ezalaki na show na ye te mpe soki ake na libala wana akomi kosouffrir akoya kopesa bino baplainte soki mpe baplainte eleki bokodéclare mpona nini kaka baplainte et pourtant bino mutu botindaki ye na libala wana donc libala ezalaka na age te soki mwana azalaki ata na baninga na ye eke baninga na ye babali botika ye asala show na ye na malembe mpo amemela bino mobali oyo akogarde vie na ye mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. tosali constat moko que ba consommateur mingi bazalaka na culture ya kotala date d'expiration te na ba produit oyo ba utilisaka. Ça c'est l'équipe partout, le magazine KNB tozo la comportement au bakino bazalaka nango au monake na boutique ou soit na pharmacie pour na resomba produit pharmaceutique moko ou akoko mela ou soit ba ko injecter mingi bazalaka na notion ya kotala date d'expiration te. Mususu pour monake na boutique asombi soit boîte ya miliki ou soit boîte à conserve oyo okekolia to miliki akomela mais akokipe te kotala date d'expiration ayeba basalaki yango jour nini mokolo ne ko expire mingi bazala na négligence wana yango tongi totuna lelo bakino soki bongo mpona nini idea kotala eloko onga na sombe ezalanga tenga bika ke na osomba eloko na magasin mpona kende na utiliser yango na ndako date d'expiration omona ya kolinga asomba bongo or eza eloko mabe conséquence nango eza plus tard ekodétruire nzoto na ye. Bon, comportement nga lo bapena Congo yango batebe ba to kufa na mboka pani to comprendre te o sombelo ko boye o ke na parta date te bani ebu o baeka bota masanga tout le biloko ele ba masanga ba milite ko to kota ba lufu wana do eblo mo bo to respirer mabe to kufa ba malade ba cancer o sombelo ke na ndako boye to tali to melika ndenga ba libimo kumpasi le malade compliqué na ta libomo donc ele ko ngabena se pena on te fort en tout cas likamwana mingi ngala mona kezaka négligence poko kipe tele mso mo batie prix ya se kuna batie prix ya likolo yo zolanda mingi côté ya sozo bateke se beba en tout cas mingi ezaka négligence pona kotala te date bolandi ndenge bakino balobi bapesi ba point de vue na bango na sujet na biso alors biso conseil to repesa na bakino ezaka que
moto tango oke na pharmacie ou soit na boutique osomba eloko moko il faut kozala na habitude pe notion to réflexe ya kotalaka date d'expiration parce que yo soko osombi omeli kaka bongo to ozwi eloko lié bongo soit kisi oke ba injecter o tali date d'expiration nango te conséquence ya malamu en tout cas ezala te oza toujours na résultat ya mabe alors il faut bosala effort ya kozala quand même na réflexe ya kotalaka ba date d'expiration et ozala bien peu pour na bino bozala sauver na makambo ebele Kinshasa et l'équipe partout. Tu as remarqué que dans le week-end, la terrasse est tournée à ma casse, c'est pas ma femme mariée, mais à aucun moment que ma femme mariée, on a bazala kaka na jeune garçon, bazala non marié. Mais il y a pas si ce que les que bazio bazala ka, il a radine Kinshasa et l'équipe partout le magazine a bien que sur na bakinois par rapport à constat auto sali bala basa mabala et belé surtout ba bazara na mabende na misapo to ba bengaka ano ba koma ko vana na ba week-end na mibali oyo baza ba non marié to ebité ce que ezali kaka modernisation to makambo ya sika o bango ba komi ko sala to ekoki ko comprendre bango pe problème na ba famille na bango te to na belle famille na bango te boyo ka bakinois ndenge ba koloba donc vous avez raison ba mi a collègue misala ba collègue ba marché mais ça acte moi condamné une femme mariée ou azana nyon na kata liboko na ye ou se respectaka a refana ba terrasse na ba les publics et singa fana na ndako na mbali na ye ce qu'on remet que ton pépéza normalement za na mbali ou ndako non na ba collègue ba mbali ou ba za mbali na ye en tout cas za malamu te na be sika na kutana ba semeki na yo okutana ba kamera mbali na yo ezo lekisa ba signe mo ka malamu te moi si alibala et respecter libala na ye akoyo kotika mobali na ye na ndako akaenda kuvanda na ba mibali mosusu te yo yebeke mutu ya misala na bosalaka na ye sika moko lobi wana kotikala mobali mwasi alibala akoye kuvanda kaka na mobali na ye na mwasi oyo ayebi ke babali ye ezake otika mobali na yo okenda okuvanda na mobali mosusu eza bien te bala oyo aza na libende oyo bahonora kwa mobala apesela mbongo na ye oya kovanda na bar na mibali oyo mosusu babala nanu te eza dignité yo mwasi oyo bala oza na mobali na yo na ndako vanda na ndako na mobali na yo yo moto bala bonora yo bapesela yo mbongo oya kovanda na mibali na bar sikoyo mibali wana conseil nini bakopesa yo donc eza malamu te soki bato basalelaka yango heureusement tokutani mpe na fait ya journée de la femme napesi bango conseil batika bizaleli wana eza malamu te bauti wana kolanda ndenge bakino balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB vraiment tokoyebisa na babasi ya mabala mama soko moni koza na libende babala yo po bacha na ndako oui tu peux rester na terrasse na mobali to na bandeko na o mususu maintenant mibali o baza ba non marié to yebite conseil nini bango bakopesa yo po belle famille na yo koleka ko kokuta o wana na bango bakoyekanisela o peka kama be ata bandeko na o moko ta mobali soka kokuta wana koza malamu te soko moni ko kovana na terrasse zela mobali na yo moko bokene bovanda na ye to batu mususu to ba camarade na yo kokovana maintenant mibali o baza ba non marié e kopesa kaka intention ya malamu te po bakokanisela o ke ozana mibali misusu vraiment bon meka un peu ko changer pour vendre na banda pour ceux qui va bali bino Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique ya bana kini rubrique bolingara mingi rubrique selfie kanga photo buka kingo peste kamoke bon continuer toujours continuer na ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNB vraiment danger. Le magazine KNB Kinshasa na biso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Et le moment mingi peut continuer à mingi na Kinshasa ce qui mutu basikoye na mukwa mokomboso akokoma makasi yango KNB ngake yeba rapport ni eza entre mukwa mokomboso pe force ya bitumba
Kinshasa eleki partout KNB tokiti na terrain mpona koya kosola na bakinois bayebisa biso ndenge ezalaka mwana soki osokoli na mokwa mokomboso akomaka makasi vi na ye mobima. Estce ezalaka ya solo boyoka bakinois ndenge bapesi bapoint de vue na bango eza coutume pike so atie eloko ya mokomboso wana na kati ya mai ntango azosukola mwana mpe azozwa seulement makambo mokomboso asalaka mwana na makoma makasi lokola mokomboso omona banosala bagitation mpe mokomboso asala mwana wana ndobeta bato mabe mpenza. Omoni ntango oboti mwana ntango osokoli na bassin ozali na bassin ti osi mokoa mokomboso totieti osokoli na ngoti mwana azalaki na 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois osokoli na mokoa wana somona ozandina azalaka na force ti. En tout cas nga naza mongala makambo wana eyotiki biso na biso bangala parce que tomonaki yango mpe tosokolaki bana eza coutume coutume wana ezali na ndenge ya lelo tozobenga sorcellerie familiare ozoyoka mwana so basoko na mokomboso ya solo akomaka ka esprit ya mokomboso parce que batie esprit wana ya sorcellerie na kati ya mwana komika makambo nyonso lokola mokomboso akobunda akomi mokuwa moko kobeta moninga lokola mokomboso kosakana kosote komata na banzete lokola mokomboso ya solo ezali sorcellerie. Bolandi bakina ndenge bapesi ba point de vue na bango concernant kosokola mwana na mokuwa mokomboso. En tout cas biso tozoloba na KNB kosokola mwana mokuwa mokomboso za nango mabete mais ozoyeba te esprit ni nozokota mwana na kosokola ne na mokuwa wana ozokota mwana kokoma kaka na esprit ya mokomboso akobana kobeta baninga na ye akobana kosala baje kosote lokola ka mokomboso ya mwana tomi tuna pe ba sportif o ba pratikaka mokomboso est-ce que bango pe basokola bango na mokuwa mokomboso tokoyeba bango mbala sima na élément au Ekolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Alors, toujours les 5 ans, qui vous avez belé, il vous a pas de télévision, on a dit non. Pendant qu'on a un magazine KNB, il y a le commune à Souka, to présenter Kiango sur le boulevard du 30 juin, ce que l'Ingolata. Bakoutir à solo, Mkolo, Ciseaux, maman, mamie, Dorcas. Azali pour la maison, Dorcas Confection, on a venu là. Numéro 21, la commune à Kassafougou. Kinshasa et l'équipe partout.